Tanlingai Robert Mabon veut beaucoup la vie na biso akuti kokufa tant que ba chrétien tout le belapé papa Wemba et loko ngana lo ba Bible lobi na biso na l'Ecclésiaste jeune réjouis-toi de ta jeunesse mais yeba mukola suka okoleka na jugement donc bato ba sambelaka bayebi yango to komi tuna siko papa Wemba azalaki jeune bon être jeune c'est état d'esprit okoza la âgé so esprit na we za jeune c'est koza jeune papa Wemba azalako bimanika ka jeune bon siko yango to bitolo baki papa Wemba est-ce que na jeunesse na ye version wana salelaki yango soka salelaki yango ça va pour muta jijaka makambo ezali nzambe toyebi pe te na lera kataki motema soka sololaki na nzambe ndenge nini toyebi te mais ah tozoleka na voix céleste to mitolo bakaka boye comme bana matonge toza ko condamner pe lisusu liwa ya papa Wemba na bandina no liboso no pe na mwasi na ye mama mazone na condamner à 100% te mais ngina loba ya tant que mwasi na ye ayebeke mobali na ya uti na koma mobali na za malade il fallait akaler à pexa mobali na ya kende contrat musique mais atika ki mobali ke ko beta concert batu mususu na ngina condamner ezali ba bureau na ye bayebeke papa Wemba a uti malade a uti na koma ba contrat ye fallait ba battre la santé ya papa Wemba oleke batika ya kende ko beta concert bango bazo ba bureau ya mutu ko pesa ka mutu conseil fallait ba pekisa ye mais ya kei to yebite to kolo ba penda ko condamner 100% te mais ba bureau mwasi na ye ba proche na ye to comprendre kaka ke batika ki pe papa Wemba kende na santé zaki mobulu mais akufi to lo banini mokano nzambe kokisami ta ya nzambe soke koki ata ba proche pe ba kwa ikolo mais so nzambe lobi ta koki na yango ve beaucoup la kei ma tonge tikali na yango vie ezo continuer yango bon balobaka donc la vie continue yango zo mona c'est-à-dire papa Wemba kufi mais bato bazoleka na kanda kolakisa bilamba koloba c'est-à-dire la vie continue donc biso ba chrétien to kozwa nango pe conseil que reta leçon ko côté ya biso donc na tout ça ba jeune qui ba ko se préparer papa Wemba ça koloba pe na tebe kala chrétien va voyage mo ka utaka poto uti prison le bika comme sambela donc biso to ba par rapport ya eloko wana mais comme bana matonge to pesika mes condoléances na mwasi na ye na bana matonge no se pinga imoko papa Robert le grand prêtre ndenge na zaboye ezali kamba papa basozo lo bango fo lo bango pe na moi chrétien mais fo lo belango na nenga bilele na nenga bilamba donc ndenge na za awa na ko lo baboye na za na chemise ko boso mono eza chemise eza griffe eza ngo nogare chrétien mais bobanga te eza nogare chemise nogare ceinture na za ngo eza Gianni Versace ça perpète na latina c eza tête de la pudis jean eza jean simple donc to bandina ndingo na kolela papa Wemba fuka bilele fuka ba griffe mais comme ba chrétien o ezali chaîne na biso la voix céleste tozo remercier père journaliste na biso le futur journaliste le gars journaliste le bogar kombo to kangi pona moi yebi kaka système DG mais na ninga talki walki ba chrétien donc to peska me condoléances bato bali la papa Wemba bien matanga le kabia buzo ba ezala te ici moi si na ye ba proche na ye bureau na ye ndenge ba yeba ke muda utaki na koma muda utaki malade il fallait ba contrat ye fallait ba conseiller ye atika kende voyage te abatela na santé parce qu'on nga kufi boy orchestre tikali papa Wemba za te leader za to orchestre kufi nango donc monique misala ya bato esi ba danseuse bato ba kosala misala kufi donc eza bango pe baza condamné ba proche na ye ba bureau na ye moko bo vivaka pe pour na papa Wemba soki contrat ezali papa Wemba ko beta concert nde bozwi là mais siko awa papa Wemba kufi orchestre pe kufi musala esili donc to condamné banga 100% mais bazalaki na parole ya kopekisa ye a voyager ba pese conseil abatela na santé parce que talile ki na mené akufaki ezalaka ba même condition akoya na podium na martyr akoki na podium santé ezalaki dete mazoko forcer koyemba ye pe ndenge moko donc bonga tant que vraiment ngoko to fait beaucoup ngaza chrétien na nenga ba grand prêtre vraiment ngoko to fallait pas et le kabonge sala il fallait zona nous repos même si on a na longtemps mais comme nzamba sa sali o ya koko sala ki mukolone koki to kumisi nzamba lobi to kumisa ye na ba circonstances nyonso donc c'est ça tongé to le la papa Wemba bien na nenga système de jeu boyebi ka ba système en jeu de deux jeux d'ensemble attention na 1 que ba na 2 donc to ko kene na ba système ebele
faut pas confondre na matanga papa on va confondre vitesse na précipitation té. Vous comprenez? Et puis na matanga papa on va mélanger la serviette na torchon dans une même bassine té. Deuxième système DG. Donc to kozala wana même ba système sur Mali plus de plaquettes tout est kozala. Ba talki ou alki donc c'est rien quoi, c'est l'homme qui a peur. Donc ce sont des trucs tricales. Donc c'est la fin la Pesibayo donc que son âme repose en paix, fait beaucoup. Donc, Mango Koto. Maman Mesti de Missia, en direct à Suisse. Donc, tout ça, c'est la Karandenge au Lobaki. Mais tu as vu que yo, Zamba Peso Moté, Mamoro de Separabatuté. O Ezali, le Kina Yunde Konayo, Robert Mavwanda, Mundi, une église ville nouvelle, le pasteur Lungu Naboussou Melo 15. Et puis, nous avons fait ça sous Sumbote. Et puis, il y a pasteur Moussali Nzambe Johnson Mianda, na église Manaïm, na Chikapa. Nous avons fait sous Mbote na bana boera nyonso. Anderson Tanga, Blaise Diakase, Christian Kwakala, Pichu Kwakala, Prof Kurumba, na pesi lisusu Maimbenza, na pesi Makwiza 12 ans d'expérience. Bon, on a salué lisusu bana matonguno c'est puis le directeur le plus suspect Assi Tumbo. Yena kobosa na été wane gubima mabe. Directeur Assi Tumbo na mwasi na bana na ye. Na pesi bangono sombote. Na bosanité neve na ngai Kena Lumu na pesi yembote en direct des États-Unis na bosanité Job Monita et puis petit nanga bazana Job na direct ya États-Unis bango na pesi bango mbote donc nzamba zala na bino donc to sukisi awa mais to remonte na prochainement pour makamako le baiser belé to